Koloba que pona Congo ezala na kimia, il faut kokende na guerre na Rwanda. Alors, tozomona sikoyo bandeko na biso ba Congolais, oyo to bandeko kanisa ke bazali ba Congolais na biso, d'office babandi ko attaquer Adolphe Muzito. Babandi ko attaquer Adolphe Muzito et bazozwa défense ya Rwanda. Mais la déclaration de guerre entre pays nabiso Rwanda, Ouganda par exemple, mais ba pays wana nyoso mibale na est ya mboka nabiso basi ba déclara guerre bazali na guerre na Congo. Bien que Congo akota nanu na Rwanda te, Congo abundisa Rwanda te, mais le Rwanda et l'Ouganda baza toujours na kati ya Congo nabiso na situation de guerre. Et bozoye ba mikolo na ebite ba mémoire na bino eza ndenge nini na ebite ba milu vraiment ba milou ya savane ezali bazali banyama moko en tout cas il faut pas kolia bango hein? Franchement il faut pas kolia bango parce que moi je ne comprends pas kaka lobby awa tozali ko to badai koloba makambo ya Félix na Uganda. Félix akendeki na Uganda pour que dossier oyo ya Rwanda na Uganda bakotaki na mboka na biso baye ko bunda na mboka na biso à 2 reprises. Dossier wana ekendeki na instance internationale et puis boyebi Félix akendeki na Uganda pour que ba sursoir dossier wana na niveau ya tribunal. Alors et Félix a demandé na Museveni ba protéger pour que y ait en contrepartie à ça tout pour que ça l'arrangement à l'amiable. Kaka mois passé, il y a 2 mois passés toujours sur la Makambo Oyo, il y a Ouganda na guerre na Congo, il y a Rwanda na guerre na Congo. Mais comment expliquer kaka 1 mois, 2 mois et l'équipe au Bosani Makambo wana Muzito juste a dit pour na kozwa kimia, il faut que na guerre na Rwanda. Je pense que la relation internationale bayebi obabengi réalisme et ça les rapports de force parce que le Rwanda, l'Ouganda n'ont jamais cessé kokota na mboka na biso ko infiltrer kokota na mboka na biso Minembwe bazana besoin bango ba annexer Minembwe comme territoire ya Rwanda. Alors na air ba Rwandais bazolo ba ke est ya Congo banda kala avant Belge baya est ya Rwanda non ya Congo plutôt ezalaki territoire na bango. Ce n'est pas une déclaration de guerre ça. Congo est indépendant, un autre pays indépendant qui dit un président. Oya biso ezali Muzito mutalobi yango. Mais le Rwanda Kagame à tout moment a l'obakango que territoire ya Congo, ya Est à Congo, ezali territoire ya Rwanda. Ezali déclaration de guerre. Alors, mais comment expliquer mes frères, vous dites Bozali ba Congolais, vous dites Bozali ba patriote, vous dites président Nabino Azana pouvoir. Mais président Nini Oyo Ayebi travailler sur le rapport de force T. Alors, na Kagame déclare que territoire ya Congo ezali ya bango, tozalaki kolobela Kagame, tozalaki kofunga Kagame, tozalaki ko bloquer Kagame ba manifestation contre Kagame. Mais comment expliquer que d'office Kakaboye, un macrocéphale de fils de Tshisekedi est devenu soi-disant président et Mbalamoko ba déclaration ya Kagame, de déclaration de guerre ya Kagame Bobosani yango Mbalamoko et vous attaquez Muzito qui n'a aucune fonction na mboka na biso, décision na ye ezali na impact mokote na niveau ya gouvernement na bino et d'office Muzito a commis diable, il faut qu'on abattre. Vous allez pas malade? Vous allez pas malade? Les Rwandais et au Congo, nana yebi yangote. Batwana nyoso bayaka na soi-disant rébellion. Ceux qui ba monique ba komi na mois de bandade, tout le monde replie bazonga na Rwanda. Ceux qui bazongi na Rwanda, ils sont rwandais. Alors, ceux qui ba na Congo, bazaba congolais, bazaba nyamulenge. Alors, nani ayebite ke ba rébellion na nyonso batu ba supportera bango nyonso militairement, financièrement et tout, c'est Paul Kagame. Nani ayebi yangote. Mes frères, même si vous avez besoin de pouvoir,
Bon, la stratégie, nous sommes sur le pouvoir. Hein? Et ça, c'est pour crédibiliser Kagame, Kakaboye, Mbalamoko, Tozaï, Kobundana Bino, Mbalamoko Kagame a commis un saint. Et les Congolais, eux, bazali ko défendre Mboka Nabiso, bazolo bapona Mboka Nabiso, bozo comme ça bango ba diable. Alors, tokoloba, bozo yo kate, tozoloba bozo yo kate. Alors, soto lobito finga, ba professeur ba finga kate. Boye bisabiso ba professeur siko basala ndengeni. Hein? Mais franchement, il faut qu'on soit malade. Vous risquez parce que bino bozoloba Mboka Nabiso, yé macrocéphale nabino à tout moment. Azoroba, yé, azo bâtir l'état des droits, yé, azo bâtir bon, ce qu'il dit, qu'il appelle votre slogan là, le peuple d'abord, la justice d'abord. Mais un président, supporter d'un soi-disant président, où bah éviter comment construire, comment qu'on moyen que ça là, qu'on travailler sur la force, parce que le respect d'un pays, ezalité bozana président ya mutu munene. Bako respecter bino na libanda ya mboka ezate pour président bino aza mutu munene. Pour président bino aza libu munene, pour président bino aza munene aza mulai. Bako respecter bino te na sens wana. Bako respecter bino soki bozo travailler sur les rapports de force. Les relations internationales, il y a sikoyo ezali rapport de force. Ozali na force, batumsu babangi yo. Oza na force te, bako banga yo te, c'est tout le monde o akoya. Ako kote la bino, ako sala nyonso o alingi. Bien que sur le plan droits humains, ozali ko condamner Kagame, mais soyo kei sur le plan relations internationales, mais Kagame ne fait que profiter na faiblesse, ya ba pays oyo bazali faible. C'est comme les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, ils allaient rapport de force. Russie, ils allaient rapport de force. Chine, ils allaient rapport de force. Bamboka mususu bato bazo respecté mayo violé bangote bazala mboka muke ba Congo kuteleki bango ba Corée du Sud. La Corée du Sud c'est les rapports de force, l'économie. L'économie. Alors Mozito n'a parlé qu'il y a un rapport de force. Mboka Nabiso, il faut tous un abattu à Makassi, il faut tous les moyens tous un armée à Makassi, il faut tous un moyen tous un économie à Makassi, il faut tous un moyen tous un président au Azaïna Bongo ya Moutou. Et ça, président macrocéphale, na kati soukou ya mboa. À cause de l'eau, voilà ce qu'il fait. Il s'agenouille devant Kabila, il s'agenouille devant Kagame, il s'agenouille devant Museveni. Alors, Bango Siko, il a besoin d'utiliser juste les relations internationales. Ce pays est faible, il faut profiter. C'est ça le monde. Monde, il y a les lois et les la politique internationale, ce sont les intérêts. Alors, Mozito asali nini. Mozito asali nini. Bien au contraire, langage ya Mozito wana conception wana. Idée wana ya Mozito, mutu akoyi ko manifester yango ezali Félix Nabino. Mais hélas, bon, écoutez, Félix a évité qu'est-ce qu'on appelle rapport de force. A yebi yango te, excusez-moi. Félix a commandé un niveau où bakoyiko lakisa ete ndenge nini ba construire un rapport de force d'un pays pour que ba pays muso ba respecter yo. Congo lelo na minito onde tozali botozolo baboye, Congo nani ako respecter yango. Et na nini? Quelle force que vous avez pour que bato muso ba respecter bino? Bon, tokozwata mingite parce que toza nanzela. Vous savez, Tozolo Belango, toujours, vous avez vu ma photo na Facebook awa. Bande konabiso na Congo, partout, ba Mulongo, na liboso ya ba agence ya Western Union. Voilà. Et le bi, il y a notre cher là qui est en Europe, Yuyu, je pense, oui. Aouti komelo komoko oyo tout le monde toyebi yango bato ebele o bazana Congo kuna ba na Kinshasa surtout
parce que bato Kinshasa ngala benga bango ba poltron. Bato ya beni baleki bino, bato Kinshasa baza ba poltron ba pere. Alors, bino bo finga ka diaspora. Mais to moni milongo na ba agence ya Western Union. Kuna bozo zela nini? Bozo zela mbongo salaire ya Félix afuti bino. Yango bozo zela. N'est-ce pas bozo zela mbongo ya diaspora o bino bo finga ka diaspora, diaspora boya na Kinshasa to bunda ensemble. Mais siko na Western Union boke sala nini? Boke sala nini? Félix a yebi bino boza na état de droit. État de droit ça signifie bah qu'il faut balia, il faut ba mela, il faut ba lala, il faut ba lata, il faut ba kende hôpital, il faut ba kende classe. État de droit yangwana. Alors, sikoyo mbongo eza soute bokomo telema na ba agence ya Western Union. Moi je condamne bato bazotinda mbongo ne bazotindela bino mbongo wana. Je les condamne. La résistance c'est pas ça. La résistance c'est un sacrifice. Combien de fois tokoya awa kolobela pour vous comprendre. Bande konabiso bazana Congo bakokufa te. Bien au contraire, so bolingi ke mbongo ya Western e kendagate, il faut qu'on pousse bango ba telema. Balongola ba petit garçon wana ba macrocéphale wana bazana kati ya bazo merde biso pour que quand même azana courage asala musala na ye alia soki aza paresse akufa. Monde aléreza monde ba courager. So za courager te kufa. Alors, comment expliquer bo sala bo pesa ka paresse na bande ko na biso bazana Congo, paresse toujours misala même si misala ezate mais ya lié bato bakombola ka banda kwa bato bazali. Musala apunde ezate. Ah, musala azobe ezate, bato bakombola banda ko bazali, bato bazoteka ba bombo na balabala bazali. Mais bandeko oyo bazana bandeko na bango na poto, baza ba paresse toujours bazozela code ya Western Union. Ah mais kotelema obo ebisa bango batelema. Ba telema comment? Parce que na Western ndenge bazozela wana, ba pesi bango mbongo na bango, ba kei kuna fete bandi. Fete bandi baza bien, bazo fete. Alors, courage kozwa bango ndenge nini batelema pour que ba kende ko déclarer ba dura na bango. Ba telema te. Donc biso nde tozo encourager bango. Et moi je dirais le vrai idiot ezali biso batoza na diaspora je pense. Biso batoza na diaspora batozo encourager makambo wana parce que mbongo wana ezokende ya Western wana nyonso wana ezokende sur les comptes et économie ya Kabila. Soki bozo yebate mbongo wana bozo tinda ezali mbongo ezokende na compte ya régime ya Kabila na Félix. Mboka na biso ezali bien, bato bazana mbongo, bato bazo somba biloko, bato bazo lia bien, bato bazo sepela, bato bazo bina, c'est que mboka na biso ezali bien. Alors, tozali diaspora, ya changement ya ndenge nini tozoluka. Tozolo belango, bandeko o baza maladi, oui, il faut que aider bango sur les moyens ezake, mais bandeko o baza maladi te. Mais bon encourager bango ba créer misala na bango. Et bon ba compagnie ezate faut créer non. Pour créer misala ezaka ba compagnie ezala. Pour créer misala ezate okende ko luka misala na compagnie. Non, c'est-à-dire que créer quelque chose qui n'existe pas bino bo créer yango. On a beaucoup de licenciés de batu bazana ba master na Congo. Moi je suis licencié de l'Unikin. Mais dis, un licencié qui ne sait pas créer un emploi. Alors on a licencié en ndenge. Ceux qui compagnie ezate créer l'emploi. Créer l'emploi. Ngana mboka na Corée na komi musala ezalaki te, j'ai créé mon emploi. Emploi na ngai ezalaki koloba kokoma. Na komi ba livre na ngai et on me paye ba bazo somba ba livre et puis nazo zo mbongo na nga. Alors nazelaki te ke non na kina oluka misala na ba hygiène na moni ke non naza la force physique ya osala musala na hygiène te. Alors naza la force ya osala musala na hygiène te. Kosala ba demande d'emploi bazolinga diplôme na bisote ya Congo na Congo université ezate toko accepter diplôme na yote. Qu'est-ce que je fais? Na créer emploi na ngamoko. J'ai écrit et na eko organiser ba séminaire na ba place mususu ko kenda na ba compagnie mususu ko tangisa bango makambo o ngana yebi. J'ai créé na baneko ko zombongo na ngai na zolia avant na ya ko zwa misala na signer ba contrat na ngai na ba université. Alors, vous dites que vous êtes licencié, vous dites que vous êtes docteur, vous dites que vous êtes un master, mais vous avez créé un emploi na yote. C'est-à-dire, bakour na yoana, c'est à revoir. Hein?
un universitaire ezali kaka mutu oyo azana marché d'emploi taluka musala misala so ezali marché d'emploi so ezali bien misala ezali ça va mais ce qui misala ezate crée ton emploi tika ko kosa batu misala ezate alors bozala misala te batu pe balobi bon ba compagnie ezate banani ba ko favoriser pour que ba compagnie ezala eza gouvernement ti mbongo o ezokota pour que batu ba mona ke na mboka wana quand même rigueur ezali na mboka wana bonne gouvernance ezali tika biso to kende ko investir misala e comme na Congo mais mbongo wana bango bazolia moi moke koti 1 million bayibi 2 millions bayibi 6 millions basalisi fête 15 millions bayibi 600 millions bayibi 100 millions bayibi alors ben investisseur ba oyandengini. Moi j'ai parlé avec beaucoup de gens au Bazaï na Corée. Non, mais c'est Yombi Toyoki qui est na Congo, il y a un autre président qui vient de l'opposition. Est-ce que Koiko aide Bisoto Kende to investir parce que Tolinga Congo Ming. Je leur dis à tout moment niet komekate. Komekate parce que so meki mbongo na yo ke na poche ya Bandeko Félix, famille présidentielle d'abord. Mbongo na yo ke ne pas ya directeur de cabinet, Kamere. Parce que hier, Kamere Moutaza coach, il y a macrocéphale. Parce que Kamere soit longo wana, Félix même ko signé à Pamba o aroye basudi. Alors Kamere ko yiko yiba ndenga lingi, Félix n'a rien à dire devant Kamere, rien. Parce que son meki, Kamere ko révélé deal na bino, ce que meki, Kamere ko l'action sous tendenga ko signé et c'est tout. C'est tout parce que Taliban na ye o autaki na babone Europe partout, na États-Unis, na Canada partout. Ils ne connaissent rien. Bayebe le remote. Alors, batu o bayebi quelque chose na présidence na ye, bangone batu bazo profiter bayiba parce que macrocéphale akolobe le remote. Alors, siko, moi je dis à mes amis, bon que vous investir, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Bozo télématé. Bozo télématé. Bolobi état des droits. Bozo empêcher Batouba voyager. Bozo empêcher Batouba qui de visiter ma province Moussouté. Et Bozo Loba, nganaza président, oyo, je vais travailler avec tout le monde. Moutonio Sazan a place Namboka Nabiso. Moutonio Sazan a place Namboka Nabiso, oyo balinko voyager car na kati Mboka bolingi te ba voyager. Hein? Bato a deuxième nabino bazo déranger bango ba voyager te ba quitter l'avion. Alors, olinko travailler na banane. Olinko travailler na bato nyonso ezali bandeko na yo. Bandeko na yo batu ya ethnie na yo. Voilà, ezali ba congolais te. Ezali ba congolais te. Donc nako conclure que Mozito asali mabe moko te. Bien que nalinga Mozito te. Mozito azali parmi batu ndenge na utai kolobango na debi. Mozito azali parmi bato yo ba pesi l'idiot de Kanambe makasi boyete. Bangonde batu ba pesi e poids. Bangonde batu ba pesi e considération. Alors, lelo ozalaki kuna premier ministre Oyibi, au supporter Barwandais, au supporter Kabila, et aujourd'hui tu te mets debout pour dire que non, nous devons attaquer le Rwanda. Le parole, oui, on dit yango, mais ezali pour nako dédouaner yote. Ngai vraiment de naza a nako yiko dédouaner Mozito sikote. Mozito pour azala dédouaner, il faut d'abord demander pardon au peuple congolais parce que au supporter régime ya mal. Ozongi sabambongo yiba. Et voilà, toko excuser yo, toko limbisa yo. Mais ezalité kakaboye, olali olamuki, nous devons faire la guerre au Rwanda. Et Mbaramoko, Mozito a commis saint. Mozito n'est pas un saint. Mozito azali parmi les idiots, yo, baby simboka na biso. Excusez-moi, les termes sont ratés. C'est ça. Kabila, un troubadour, ou outi soki wapi ayana ba botte à plastique. Banane ba commissaire makasi boye. Kabila lelo a commis vraiment ko chabiso na défi boye. Kabila se promène presque na bataillon mobimba. Banane ba commissaire ndengona ba Mozito oyo te. Tozana besoin de parole na yote parce que déclaration wana Rwanda c'est la déclaration de guerre, ya guerre na Congo. Et Rwanda a la déclaration de guerre na malobate. Rwanda a kota na kati mboka na biso. Uganda
déclaration ya guerre na mboka na biso na maloba te Uganda Rwanda na kati ya mboka na biso bakota na armée na bango à maintes reprises baboma bandeko na biso et soki kaka olobi kaka parole ya pamba. Ce qui me surprend ezali bandeko na biso oyo bazo supporter Félix, hein? Okomona la plupart na bango bakombo na bango bakadima bamokendi bangalula bachamala bandeko oyo bauta wapi? Nabosani natuna bandeko bauta wapi? Toyebi ke origine na bango ezali kona na Rwanda parce que bakouze na bango bazo baluka bango ba déclarer déjà que non bandeko wana baza bandeko na biso ya Munyamulenge. Alors Munyamulenge azali motawa Munyamulenge c'est un Rwandais d'origine rwandaise. Voilà. Alors to kamwate ke to mona bakouze na bango lelo ba protéger Paul Kagame. Va protéger Paul Kagame. C'est malheureux. Biso tozali na problème na peuple rwandais. Nous n'avons aucun problème avec le peuple rwandais. Nous avons un problème avec les régimes rwandais, avec les régimes ougandais, avec les régimes burundais. C'est ça notre problème. Le peuple Ngai Natakisaka. J'ai des copies ici des examens. Il a fait un semestre. Comme c'était étudianté, parce que c'est mon travail. Mais nous avons copié avec examen awa yaba Rwandais. Mes étudiants. Tout ça, le problème dans le peuple rwandais. Ce sont de pauvres étudiants, bazotanga aye, azotanga sur bourse naye ou bien à fouti minerval naye, azotanga. Nous avons un problème moko na peuple rwandais. Alors, déontologie nangai y enseignant. Ezotindanga na sale loko moko te na bandeko na ba étudiant oyo bango mo okutu ebele ni bazana na kati auditoire ou bien hermo na kutali oso tuni bango ce qui se passe na mboka na bango contre le Congo ebele bayebi yango te ba étudiant rwandais ebele bayebi yango te bakamwa akutu. Nous avons un problème avec les régimes rwandais, nous avons un problème avec Kagame, pas avec le peuple rwandais. Alors, et là, on s'est révélé parce qu'il y a un gars là, un ami là, coréen, Tozalaki na Genève, puis un jour, on parlait de l'histoire du Rwanda, na Paul Kagame avec les Congo. Alors, le monsieur me dit, non, que naba africain, Bantu, Tutsi, Batwa, Pygmé, Batu Bazala Mayele Mingi, Ezali, Tutsi. Ah bon? Je lui ai demandé, ce qu'on peut s'engager, évidence, recherche Nini Yosali, pour remarquer que Tutsi Bazala Mayele par rapport à Bantu. Alors, quand nous sommes rentrés dans la Corée, nous avons eu une copie de l'examen, une copie de TP. Il y a Bantu, na ya Batutsi. Na tindeli ba copie. Na ebiche garder identité à étudiant, na ko révéler en côté, mais tala batu ya mayele oyo yebi. Oyo zoroba, les Tutsis sont plus intelligents que Bantu. Et ça, moi je le sais, ils ba belge batu induisa batu na erreur que les Tutsis sont intelligents. Les Tutsis ne sont pas intelligents. Les Tutsis sont des humains comme Bantu, comme Pygmé, comme le blanc, comme les jaunes. Donc, Tozali Batundenge Mokome, il y a aucun décochana archive que les Tutsis sont intelligents. C'est archi faux. On a de montrer en que les Tutsis sont plus intelligents que les Bantu. Alors, et là, il y a Tutsi au Rwanda, yango bameka ko manipuler les Hutus que non bango bazali plus intelligent. Alors ceux qui osent intelligent et osent mettre intelligence wana na konuire bat. Est-ce que osent intelligent? Osent intelligenté. Mutu aza intelligent azali mutu o aza capable ya ko distinguer le bien et le mal. Mais yo lobby osa intelligent, mais osa utiliser intelligence na yo na mal. Osa intelligenté. Il y a quelque chose qui cloche. Vous voyez? Donc, mutu mokote oyo
lelo a accepté que bande qu'on a biso na ba congolais lelo baya ko défendre Kagame parce que il y a un leader d'opinion, un leader politique ou à lobby que non, il faut tout ça le rapport de force avec le Rwanda pour tout ça la Kenya. C'est vrai. Parce que biso tozo elo komoko ya Rwanda te. Congo a kotana na Rwanda te ko boma ba Rwandais. Mais ba Rwandais bazali na mboka na biso jusque na ba Congo. Nana yebi yango te. Mes amis de l'UDPS, mes amis Batato, mes beaux-frères, bino bo éviter que le Rwanda a katabiso courant na Kinshasa. Moi je reconnais encore à cette époque-là, Nazaraki na mwana muke, a utiko botama. Rwanda a katabiso courant. Mwana utiko botama. Courant ezate, maye ezate. Et ezalaki na est mboka na biso, ezalaki na l'ouest mboka na biso na ba Congo. Alors, bino bato nyonso bakufa na ba couveuse, bana na biso bakufa na ba couveuse. Bato nyonso bakufa po na ba bloc opératoire. Po maye ezate, courant ezate. Lelo vraiment bandeko na biso. Franchement, Kagame a commis muto ko défendre lelo. Hein? Kagame a muto ko défendre lelo. Ba place bozana bandako na bino vraiment conscience ezo salati. Franchement. Mais si vous toloba na langue nini? Toloba na langue nini pour vous comprendre? Toloba na langue nini pour vous comprendre biso? C'est malheureux. Hein? Na Kasai wana vraiment bato nyonso bakufi na guerre fabriquée ya kamona ntsafu. Lelo bobosani bango. Ba permanence na bino batumba bobosani. Le petit là, l'étudiant là qui s'est blanchi la face là, c'est qui? Kabund. Namoni un ami a commis na Facebook Kabund a lobby IDPS bazan la pouvoir bako ti Jésus Aroya ba mo bazan la pouvoir. Oui, ça c'est la démocratie made in Kabera Monga. Toyebi yango, toyebi, parce que tu sais que depuis à l'obaki ya goza la président IDPS jusqu'à Jésus Aroya. Si ko Jésus a lâché le contraire, si ko aza président IDPS na lilita kuna. Kota kufa kuna na ba diable, ndenge ba teka Congo, ndenge ba maltraiter Congo, tu sais que die président de l'IDPS kuna na soki ba cimetière na bino na soki antele soki wapi. Il est président de l'IDPS là. Ya l'obaki ya kolongwa président IDPS ti ya okufa. Lelo, bino boza na pouvoir, macrocéphale a boza na pouvoir, jusqu'à ce que Jésus a gozonga. Ah. Bon. To éviter, Togota là, on va voir. Et bozo minimiser biso, vous minimisez la diaspora, vous minimisez la résistance, mais gouverner. Nazomo na ba conseiller belé, ba Otozana bango bazé sanga nazotuna bango, mais pourquoi vous ne gouvernez pas? Moko bemi balé ba ebisinga so tozo gouverner te mingi ezali bino bato ya diaspora bato bozo empêcher ba investisseur ba yate. Ah, bino bolobi toza ba opposant ya Facebook. Mais ndenge bozo compter biso so bozo gouverner te ba investisseur bazo yate ezali parce que biso tozo interdire ba investisseur ba yate na action na biso na Facebook. Le petit là, le criminel, comment qui? Le petit vide là, où Akima m'a sauté. Il m'a dit, tozo discuter na inbox. Alors bien, d'ailleurs, écoute, Facebook na bino réseaux sociaux, 1% à ba Congolais, ba kota na réseaux sociaux. Ah, un conseiller d'un soi-disant président de la République a yébité la politique actuelle. Apport il y a réseaux sociaux. Mais c'est dangereux ça. Un conseiller dans la matière stratégique, il y a un président a yébité les biens fondés il y a réseaux sociaux dans le moment où il y a un siècle où sur le plan politique, même économique. C'est malheureux, hein. Il y a autre le Congo, ils ont la chance.
parce que eloko yo babengi chance eloko pamba et ko tchaba bruti na kati ya mboka na biso ba meka un peu ko diriger biso mais ba okoka pété parce que na bruti ko diriger té na boni tweet moko ya macrocéphale na bino le petit Félix azali ko swada na mutu mususu na tweet na ye afingi mutu ala abruti ah Félix payé yepé oh my goodness. Donc Félix payé yepé abinga batu abruti oh mais bon na évité peut-être ba abruti baza ba catégorie hein na évité Félix aza la catégorie nini aza un peu abruti évolué parce que azala qui na hein yepé azo finga batu abruti oh mais il y a un vrai abruti. Un vrai abruti, c'est Félix. Bon, voilà, mes chers amis. Léna Lobaka, on est bandeli, bolimbisa na environnement oyo lisusu. Tozana congé. Alors, moko, il faut qu'on mette un peu de tamboula, qu'on soit mon pépé ya. Mon pépé frais parce que dans 2 semaines tu vas sous secours, tu vas sous cuisine, alors tu profiter tu mets un peu de temps pour la manouké moko aux yeux volants aux autres destinations éviter aux autres kaka place au mona ki olembi au baluki ozongi mamu pépé oya nature ezali bien. Merci beaucoup. Na fetaka te hein. Famille na nganya so bayebi que ngai naza mutu afeti te na fetaka te. Et na moye pe na souhaiter bino ba ve ezate. Oko souhaiter batu ba ve batu ango est-ce que bazali na makoki oyo vraiment bakoki ko accepter ba ve wana okopesa mutuka ba ve na nzala na ndaku nzala libumu nzala na hôpital banda classe mubulu. Alors on préfère de ne pas souhaiter et donc on a osenga na bino courage to osenga na batu ya Kinshasa bozo moko bopesa ka soni parce que bata Kinshasa quand même, Kinshasa c'est la capitale. Bozali batu oyo bokoki ko l'axe exemple la province mususu. Mais bande konabiso ya est ya Beni par exemple, bangonde bazo pesa bata Kinshasa exemple. Parce que il faut boter les mains. Mboka na biso ezana situation moko dangereuse. Mwana oyo ya Tshisekedi le macrocéphale Achemboka na biso na des ordres moko ko sakanati. Bandeko nyonso na est na ba Congo partout oyo bakufa na guerre ya ba Rwanda na kati ya mboka na biso. Bandeko na biso akisangani ya province orientale o bakufa na guerre ya Uganda na Rwanda na kati ya mboka na biso. Lelo oyo le macrocéphale bakomi ko défendre Uganda, bakomi ko défendre le Rwanda. Alors, bandeko wana nyonso bakufela bandeko bino pe bovandi na bino. Vous avez perdu batu o bazali cher na famille na bino. Mais lelo oyo, voilà, oyo tozali kobenga un fils du pays, malheureusement un abruti, un idiot, bête qu'il est, a dédouané ba crime nyonso le Rwanda a commis chez nous au Congo, a dédouané ba crime nyonso Uganda a sala na mboka na biso, et les cons, les bêtes qui les supportent, bango ba commis ko défendre Rwanda, ba commis ko défendre Uganda. Kagame il est là commis saint, Museveni a commis saint. Ba Congolais de siko biso ba to commis ba diable. Bon, tous à sous un monde où te balobaka ba parole sans volaka. To commis un monde digital, nous gardons les archives. Et ce qui n'a lali na la muki nazo kanisa, jour macrocéphale azo kima.
jour Kabila zo boma macrocéphale na bino na yebite langage nini boko changer bino nyonso ba taliban langage na bino nazo m'imaginer ekozala ndenge nini. Comment vous allez vous défendre vous-même? Bon, na yebi très bien que na mboka na biso pe bandeko na biso yo babengi ba kadima ba kacha ba mwipatai ba muema bazalaka na soni te soni bango ba botama avant soni parce que bato na ko changer statement ko changer maloba kaka na minute a changer et nazo senga na ba compagnie ya publicité hein. Ma compagnie de publicité, si vous voulez engager Moutou à teka produit na bino bien, il faut engager un Kasaye. Kasaye à côté qu'il a yo produit très bien. Parce que je ne peux pas m'imaginer les lots oyo banda régime a after le côté d'Amboka na biso. Notre compréhension du Rwanda, notre compréhension par rapport à Ouganda, na Burundi, les lots oyo bandeko na biso bakasaye bakoiko komisa Kagame Museveni bassin. Oh mais non, boza grave na marketing. Boza grave vraiment. Même Kindoki oyo ba africain vraiment, yako simbate. Kagame devient un saint. Non. Mes chers amis les Kassaïens, soyez dans une bonne belé. En tout cas, il faut bosser l'angaï propagande, publicité qui est ngamout na sala Congo. Eko simba. Kassaïa ko yebisa yo lelo yombi, yo muto sala Congo. Père indépendance na Congo za yombi. Eko simba. Kassaïa soki atio na simba na maboko. Eko simba. Voilà un abruti le kola Félix devient moi na mayele. Félix n'a même pas un diplôme d'État. Un diplôme post-primaire, Aza Nangote. Mais Félix, nos amis, nos frères Kassaïens, comme ici Félix, le cola, Moutou Aza n'a titre moko ya post-doctorate. Balobagani, post-doctorat. Voilà. Félix devient très intelligent, un politologue. Félix devient un stratège. Félix devient tout ce qui est bon, c'est Félix. Ma beau-frère, c'est terrible. Hein? Un jour, vraiment, on a commis même chef de la collectivité à Kachapala. Je vais interdire, d'abord, il faut qu'on boit nyoso ya savane. Ba milou nyoso savane, il faut qu'on boit. Parce que ba milou et baby simi tout ya bande konabiso na ndenge mo akosakana te. Donc, il faut qu'on interdire. Ndeko moko te akasaya ko approcher mbwa na 10 mètres. So moni mbwa na 10 mètres ko posa la pembeni te. Parce que bango batala à gauche droite, ce qui mutu amonite bakangiye bakelamba ye. Ce qui balambi e basilisi baye ko bima na public. Non, Félix moi na mayele. Félix stratège, Félix politologue, Félix meilleur président de l'Afrique. C'est pas possible. Hein? Non, Tomona Batou. Non. Franchement. Bon, voilà. Mes chers amis, je pense que Toko Silisa Wana. Pour aller là, pour la rozongela na mukuse makambo na lobby makambo l'autre là l'esclave ya barwandais Muzito auti kolobaka il faut pour la na kimia il faut qu'on la guerre avec le Rwanda. En réalité ezali Muzito te théorie. Il y a réalisme, il y a dans les relations internationales, ils ont un rapport de force pour respecter Bino. Batebele batunaka pourquoi États-Unis bazana mbongo ebele, bazana ba industrie, bazana nyonso, mais pourquoi bazo continuer toujours comme ça la recherche, il y a minduki o ya makasi minduki o ya mabe.
c'est-à-dire rapport de force wana bazana en opposition au bazana en na relations internationales. Alors il faut qu'on développe toujours ma stratégie. Il faut qu'on développe toujours ba input oyo ezotinda bino bo garder position wana pour que le monde vous respecte. Alors biso na Congo neza boye batu bazo minimiser batu. Vous allez remarquer ndeko na biso aza quelque part lamo bandeko lokola ba docteur Mukwege, bandeko lokola o docteur mususu wana ya bandeko ebele basali kama que féliciter yo, ba appuyer yo, ba supporter yo financièrement et matériellement. Et pas nabiso ba Congolais, ceux Congolais à salisi boutique, ce sont des Congolais qui vont combattre pour boutique Kweya. Ce sont des Congolais qui vont défendre biloko bazo futa mbongo te. Ceux qui ont déclaré mbongo ba bimission ndoki. Mbongo na yo ya magie, ote kakabato. Alors, rapport de force d'abord au niveau ya Batou. Même pour l'obit, on a 80 millions d'habitants. Mais 80 millions pour 20 millions wana. Est-ce que le gouvernement n'a pas non? Dans la stratégie à ressources humaines, comment faut-il maximiser l'apport à ressources humaines pour que Mboka Moussou soit respecté bino? Un de l'élo, ceux qui va commander bazo commander wana, et sa population na bango. Parce que la population est belée, va maximiser va input pour la ressources humaines wana lelo moni mboka mokote lele ko bananda kunaye made in China ezate ndako mokote biso nyoso na banda kuna biso made in China ezali siporo na check caméra na ngai eza made in China. Alors ressources humaines na Congo ezali bafoué. On remarque que so yé il faut applaudir Félix. So applaudir Félix c'était ba titre na yo so connaissance na yo so zéro. Oza cuisinier, oza boy, aza boyete, asala ka boyete. Mais na kinche ki bazoya est-ce que prof afinga rabat. Oh, bino bolobi na za cuisinier. Mais cuisinier tika na finga na ngai peut-être ba moto wana cuisine lekinga na mutu ezo chauffer, tika na finga. Hein? Na inbox bozoya prof alo baka boyete. Boke na public bolembwa non, aza profiter aza cuisinier. Topé ça rapport na ressources humaines na biso te. Armée na biso infiltré. Yé macrocéphale na bino ayebi très bien que guerre ezana est na biso ezali ba généraux ya Kabila oyo bazali toujours na ba cop na bango na katia na ba rébellion na bango bato ba créer ba rébellion na pour que bazo akabambongo na bango. Ce sont les mêmes généraux yozo qui étaient dans les sous-scounes na est ba ke nego tia kimia. Est-ce que ba ko tia kimia oza malade ou bien oza ndengeni? Mais non, kala ezalaka so moni mutu aza mutu munene aza mayele. Kala ezalaka bongo. Mais lelo ekomi bato mitu minene donc o bakino balobaka ba kiol na ndinga bosaka te ba kiol. Bon, d'abord pe mitu minene ba catégorie eza mibale hein. Mitu minene ozo mona ya mikwa. Na mitu minene ya mabundi. Bato baza ba kiol bizingi eza mitu minene ya mabundi. Comme votre président. Ah oui, hein? Ngai, j'ai fait les humanités pédagogiques. Nayebi pour na bozotan makambu ya conscience intellectuelle ya bana. Mingi chaque année bozo sala rapport copé sa pourcentage ya conscience intellectuelle ya bana. Mingi bazalaki bizengi so tali bango malam mituna bango pezaki minene. Mituna bango minene et mabundi pe minene. Mwana wana c'est rare donc sur 100 peut-être moko à cause de la moi mayele. Les restes bango nyonso bizengi na bizengi. Toye komona. Mais baza la chance na bango hein. Délégué général ya bizengi ya mitu minene mabundi a comme président. Bon. Chance le kopamba. Voilà. Voilà mes chers amis, merci beaucoup.